Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, lele mabondela, isika nyonso zalie. Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama. Oui. Pourquoi? Parce que bino nyonso botala audio. Bozo mona audio wana. Botala audio wana. Bokomona, il y a un monsieur oyo ayaki juge. Ba juge ba yebisa biso le loup ne se mange jamais. Mais tout le monde audio, le loup se mange. Vrai ou faux? Vrai. Idéologie à ba juge ba lobi le loup ne se mange jamais. Mais tout le monde audio, le loup se mange. Pourquoi? Bota la vidéo wana. Toujours kende malembe, bolandanga bien. Bota la vidéo wana, bokomona deux juges baye na sima. Bazoa na sima, moko asimbaki ba dossier boy. Asimbi boy na sima, ba dossier. Abimisi kashine na kati ya ba dossier. Abimisi kashine a placer mususu avandaki na se. Oyo avandi na se a pesi juge président basi ba travailler ki kashine yepe alongoli alati kashine wana bokomona ke akosoli mbala moko. Vrai ou faux? Vrai. Alors mes chers amis, mes chers frères, le loup ne se mange jamais, le loup se mange. C'est-à-dire toko kanga batu nyonso bazana sima parce que tomoni juge a vimbi libunga. Tomoni siko juge a komi mwindu. Poison wana babengi yango eza poison ya ngando. Pancréas, ba fini pancréas. Bazotia batu na mwamba, ba fini pancréas et komi allez, bazotia batu, bazo infecter. Mes chers amis, mes chers frères. Pourquoi l'homme est sacré? Mouto akoki kolongola mutu na mukilité à part Nzambe. Vrai ou faux? Vrai. L'homme est sacré, mais lelo bakomi kolongola l'homme na mukili. Koko Nyangi alobi que nous allons revenger à la maison civile parce qu'on a tué Kaimbi. Maintenant, aujourd'hui, Papa Gérard Moulumba est mort. Nous allons finir le passé pour prévoir le présent. Vrai ou faux? Vrai. Mes chers amis, depuis qu'Amere n'est pas à la présidence, il n'y a pas de fuite d'informations. Je vous informe. Au palais de la nation, depuis Waka Djingi Zakunate, fuite d'informations est datée. Baza en débandade. États-Unis d'Amérique, Azan à terrain. FBI, Baza na terrain. Chiko Kitamba, Asa Kangi déjà, barrière Kingakati. Je vous informe, nous sommes informés bino. Tokola mukana tongo, oyoki, umukama, soit banamufu, soit na kimbi. Ok mes chers amis, mes chers frères, bazan de bandades, ils ont perdu leur mémoire. Toyebi Tshisekedi wa Mulumba ayebisa biso. Phrase moko, laissez-les partir. Ils seront bloqués quelque part. Ils vont perdre leur mémoire. Ils vont se disperser en bloc. Est-ce que vous m'avez dit? Mes chers amis, la politique c'est la guerre des nerfs. Ceux qui ont moins de nerfs et l'embi, vendent nandaku, tika ko boma batu. L'homme est sacré, touti ko lobelango, ba venant. Maintenant il faut to bimisa, ba Rwandais, ba Ougandais, ba Tanzaniens, les Rwandais. Il faut ba zonge pa na bango. Rubero akozonge pa na bango. Shadari akozonge pa na bango. Re. Rubero, Shadari. Waka nini. Il faut ba kende à Burundi. Ok mes chers amis, mes chers frères. Tolobi boye. L'UDPS Bar Tshisekedi rappelle que début de la coalition FCC cache. Elle fait face à plusieurs actes de provocation. Vrai ou faux? Oui.
de défiance de la part de son partenaire, dont l'agissement vise manifestant à freiner les efforts fournis par le chef de l'État, Mukwantombolo Félix, en vue d'améliorer le bien-être du peuple congolais qui sont prolongés dans la misère. 2. L'UDPS Bar Tshisekedi constate que, en réalisant son passage en force pour destiner l'honorable Jean-Marc Akabound de son poste de premier vice de l'Assemblée nationale, en violation de tout prescrit à la matière, le FCC vient de donner un coup fatal à la coalition. C'est-à-dire coalition et coup. Mes chers amis, mes chers frères, coalition et Koufi. Tozoye Bisabino. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Abound Azali, notre coordonnateur. Jean-Marc Abound, il y a une négociation nyonso. Tozana mutu mususu te oyo tokopesa. Vrai ou faux? Il n'y aura pas une autre personne à part Jean-Marc Abound to décider. Député oyo nyonso akokende na place à Jean-Marc Abound, c'est la trahison to bengani. Haute trahison. Chilumbo. Oye ozana 6 mois. Mengana zan 37 ans. Meka toko beta yo. Président Gilles Balobi kasi bongo soki poste ezali na kati ya bozali na moto ya kopesa te na kati ya IDPS wa poste ane kozonga na kati ya cash ezali na kati ya cash ezali na UNC. Ok, monsieur, merci beaucoup. Na kati ya cash toza na INC na minito tozoloba fissure ezali. INC sont des voleurs. Fissure ezali tozo kende mutuna marque na ye. Fissure ezali. Vrai ou faux? Vrai. On ne doit pas travailler avec un voleur. Waka ding ya sisi mbongo nyonso. Siko lelo tozo ngisa lisusu waka ding na terrain. Ok, mes chers amis, à suivre. Tolobi boye. État de droit en RDC est menacé. On est en train de menacer l'état de droit. Mais toyebi ke ba menacer l'état de droit te boko kangama en désordre. Nous demandons à la communauté internationale, précisément aux États-Unis d'Amérique, d'intervenir sans condition. Notre partenaire direct, c'est les États-Unis. Awa tomona États-Unis, tomona France. Entre Kanambe Politimona Marceline na Jean-Pierre Bemba, batindaki Aéroport. Aéroport et frappa Jean-Pierre Bemba babimisa. Jean-Pierre Bemba tia bato mangwanda na cimetière à Gombe. Vrai ou faux? Vrai. Mais Aéroport a Tchakal babimisa Jean-Pierre Bemba. Pourquoi pas déloger Kabila sans condition? Covid-19, c'est M. Kabila. Kabila, c'est un assassin, un criminel au sommet de l'État. Il a fait 4 crimes contre l'humanité. À chaque crime, 25 ans. Azo mérité Guantanamo. Kabila doit quitter le pays. Kabila dégage. Tozo Senga. Nous tous, nous sommes mobilisés, déterminés, debout, tous derrière Fachi Béton, Fachi Bikrouj, Kembo na Yahweh. Alléluia. Amen. Mukwantombolo aza toujours vigilant. À l'alité. Mes chers amis, Boutou Mobimba, bozo tungisa biso. Lubumbashi Kakanda Kolozi, bozo tungisa biso. Machipisha, bozo tungisa biso. Kasai, bozo tungisa biso. Mukuna kufi. Siko tokomi na moi, bo tungisa nga na moi. Ça devient la sorcellerie inconscient. Pour ceux qui tokomi butu, bo mutu alala, bo bandiko tungisa ngai, mukuna kufi. Siko tokomi na moi, bo tungisa ngai appareil yangoyi. Mukuna kufi. Akufeli wapi? Bilonde bozo luka bobo maye. Vous. Parce que mukuna kokufa jamais. Mukuna, il est Martin Luther King. Mukuna za notre Moïse. Lieutenant Lucilité. Aza patriote mboka. Tolobi fa samba na Chibola. Chibola wazomona na te. Chibola wa avandi epa ya bourgmestre
Kiwa Rossi na commune ya Kinshasa. Chibola va payer $1,200. Akopesa ba juge combien? Chibola wa retirer na ye ba plainte na ye. Sikoyo kaka bino moko bato aseka bokomi ko boma muku na makasi. Muku na kufie butu mobimba. Muku na nabambwa. Muku na kufie siko tokomi na moi. Bo benga ngai soki muku na kufi. Eza normalité bozo tungisa biso. Bozo intimider biso. Biso tozo kende na état de droit. Na lutte nyonso bato bakufaka vrai ou faux? Bao bakufi, bao batikali, la guerre continue. Et puis tokolonga, bafwa, bashala. Vrai ou faux? Les combattants vertis na babandi musala te. O babotola ki pouvoir na libanga. O batindika ki mutuka peli depuis kendaki nanu yeko so bango te. Beta maboko ti. Si ta puto tikalaki na re. Totindika ki mutuka, totikali na re ya kotelema. Mutuka ese kendaki. Mutuka memi Masaro. Mutuka memi Soraya. Mutuka memi Amida na bambongo. Mais Gilles de Patikalaki na re. Yango tozo senga sikoyo muko antombolo azongisa jipu wana eya kozwa Gilles na ba combattant nyonso beta maboko di. Nanko bandi musala te. Est-ce que Gilles a kufi? Boko regretter so boye que Gilles a kufi. Est-ce que le président Neville a koufi? Est-ce que le président Djemersi a koufi? Est-ce que le président Guili a koufi? Est-ce que le président chinois a koufi? Ce n'est qu'une bataille. La guerre continue. D'ailleurs, je vous informe, mes chers amis, mes chers frères, Jamal, le Moussad, Bayeko Jamal. N'appelle bino Jamal azali criminel yende mutu. A pesa kambongo na Boko Haram Al-Qaïda yango yokaki biso tolingaka soko mona bandiko bimisa diplomatie eza kanda Félix Antoine Tshisekedi asololi na premier ministre Israël Netanyahu na koloba makambo asololi te po bo fongoli matoyi boyoka. Ça reste comme ça. Mais Jamal, bazo kangaye, bakozwaye awa. Jamal, akolongwa, na prison awa, bazo kende Israël. Bazo sengaye Al-Qaïda. Ba supermarché nyonso, na Kinshasa, eza Kanambe politi mwana Marcel na tonton Mutuali. Kanambe akomi koteka makala. Kanambe azoteka pondu. Kanambe azoteka pilipili. Siko mwana mboka koteka nini? Nous demandons aux juges, juge Boyo Kangai, on vous demande d'être vigilant. Vous dans la vigilance, vous dans la pongité, vous dans la vigilance, vous dans combattant verti. Yo comment oye ko juge, mutu musu apesa kashine e uti wapi. Si bino bolobaka ke boza maele koleka biso. Ngai jili mutu musu apesa nga kashine na ye na lata. Quelle confiance et bandi ndengenini ata proche na ngai ata mama na ngai ata papa na ngai azwa kashine na ye apesa Gilles ngape na zui na che en plein procès erto yebisaka bino ke bato bazaka na mayele makasi bakomaka bato maboma bochaka tembe en plein procès mutu azwa na kashi apesi yo pe ozwi omamiki yango. Voilà l'inconvénient. Beaucoup de benga Gilles Azola la té. Ok, mes chers amis, le magistrat déterminé à poursuivre le dossier jusqu'à la dernière énergie. Magistrat Maboko. Jusqu'à soutenir le magistrat. Le but de poursuivre le dossier jusqu'à la dernière énergie. S'il s'agit de Bissonnion Tokokufa, ton demi, Kamere. Allumez le feu. Si ça peuple nyonso. Yo tokomona oko gouverner bana. Mais au lobby aux présent 2023, au gouverner banane, au so mettre le feu. Tumba mukili mobimba. Nzamba tumba ki Sodome na Gomorrhe. Siko biso to uti wapi? Likolo mwasi o tumba mboka et puis mwasi wana ya Chibaou. O tumba mboka. Maintenant, toyebisi yo. 2023 toza na élection. 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 2023
Notre Dieu atumbaki Sodome na Gomorre. Bato basilaki. Sikoyo biso touti wa tumba biso nyonso kongo mobimba ba mususu bakoya parce que yo mitie yo nde nzambi. Nzambe na biso kamere. Bonjour. Likolo ya ma femme. Tu veux nous brûler. Ok mes chers amis. Mbalaboni tokolata roba mariage. Ba sapato poembe mbalaboni tokolata ngo. Na ba veste pembe. Toloba te. Ok mes chers amis. Il ne faudrait pas surtout laisser les anciens dirigeants de l'AFDEL, des régimes criminels, de reprendre le poil de la bête en passant à la force. Tout ça, l'issue le color l'issue. Fati en face de deux choix. Soit il se constitue une majorité parlementaire qui lui sera accuse jusqu'à la fin de son mandat. Vrai ou faux? Vrai. Soit il dissout le Parlement et le Sénat. Tous les deux chambres doivent être dissous. Tous les Congolais et la communauté internationale derrière Fathi Béton, Fathi Bic Rouge. Vrai ou faux? Vrai. On lui apporte leur assistance afin de mettre fin aux mêmes mises aux anciens dirigeants criminels au Congo qui ne jurent qu'à remettre leur jikaka. Bazo juré. Na constitution nini? Obino botangi que un sénateur en vie, il faut azonga. Abosana kinini? Abosana ikaye. To pese ikaye na bik. Je suis venu pour shooter une relation bilatérale. Et puis bazo signaler biso lobby. Jourwana Félix Antoine Mkwantombolo a bengiye. Aye boye. Peshanga 65%. 65% ya ba mandaté. Quoi? Allez, dehors sort de mon bureau. Kango peka bête na mesa. Oye koya. Siko lobby na 18h. Flash. Kanambe politique mona Marceline chez Félix. Kaka. Je suis venu chercher Félix. Allez, quittez ici. Je suis venu chercher Félix. Attends moi à l'école primaire à l'obon français ndengwana. Ba utu ko tuna ye awa. Ba tuniye. Vous êtes de quelle confection, monsieur le président? Soit kimbangu soit catholique, soit protestant, monsieur Melo. On est français ndengeni. Monsieur le président de la République, vous êtes de quelle confection? Tantôt catholique, tantôt protestant, tantôt kimbangu Melo et la Gizini. Segundo. Et ils animent. Mais batonde ngwana ndeo ba congolais bazo sepela. Mais muto ozolo ba français raffiné o azotanga tana papier te mabundu o tala matama o tala boy matama na ya ba fossette matama kito ayana ngo epana bango depuis kala matama kito ya ba fossette lokola jibempiana Salvatore de la patrie. Tala ki muyibi na bino siko bobibisi jibempiana na libanda na moi. Salvatore abimaka na moi te. Leader amufude. L'homme qui a sucré la banane. Papa Yoji abimaka na moi te. Tala siko buzoba na bino, allez, bobimisi Papa Yoji na moi. Siko gozo dossier, ye wana zo kende matete. O ezanini Soraya. Oyo kisi siko papa Soraya Kamere. Siko mwone komi mabe komi Soraya Mbiana. Siko oyo kisi papa Soni. Siko papa bimaka na moi te lelo zo bimana na moi. Est-ce que c'est normal? Toloba te. Ok mes chers amis, tous continuer. Ce n'est qu'une bataille, la guerre continue. Nayango tolobi boye. Voilà comment notre espoir de demain est mort, Raphaël Yangi. Il a fait une crise à la maison. En le transportant à l'hôpital, sa femme avait remarqué que son cœur ne bat pas. La couleur de sa peau était plus foncée. Et comme qui mouindou, noir. Mais il y a que moutou a empoisonné bateau de génération en génération à subir conséquences. Mukile za nzambe. Longola biso nyonso na mukili, mais l'homme est sacré. Ba longola mutu na mukilité. D'ailleurs, Washington dit à Fathi de mettre en place toutes les affaires
se sentent une nouvelle ordre politique fondée sur l'élection d'un véritable état de droit démocratique en RDC et de prendre distance physique et sociale avec le dirigeant du régime criminel. Zala bango musi musika kolela bango le susute ata balambi mapunda ndenge nini fachi ko kendete po biso tozolala te yoku tozoloba te mais biso tozokauka na koloba fachi aza béton fachi aza bic rouge tokotika pouvoir tim koleso musaya kosala nini soko boy simba kabla kura usala nini soko boy kendo obenga Sassou supre président na ngambo peza ko Congo. Mes chers amis, nazolo baboye Edi Lukanga za ko sepela, maman Tete ya ko sepela, Charlotte Ndenga aza toujours branché, Natasha Minga mwana Manyema aza toujours branché. Na $1 na Zambie Fabrice aza ko sepela, dollar eloko pamba. Yango to sengi na $1 sombelanga ba kamera sikoyo. Pona komi koloba menazo banga biloko oyo eza ba poison. Nazo loba nazo ganga me motema nanga nazo loba kai na kokufa na biloko oyo. 2000 femmes sans effet. Mais annulé sans effet. Mais annulé sans effet mais bino kozana motema nanga te nazo banga biloko oyo. Mes chers amis. Ah. Yango muto elanga kashine te. Yango tolobi boy mes chers amis, Safari na Toronto aza ko sepela, Erika Pongo na Caroline du Nord azo seka déjà. Mama Chilemba aza ko sepela, papa mukuna na Canada. Sans oublier staff ya mama Denise, mama ambulance. Denise Nekero, Daniela Kamwanya, Moamai. Daniela Kamwanya, Mungongo ba Angelo, Mukwajishi. Élisée Madjam, toujours branché. Merci beaucoup. Na Félix Kambala, Yannick Pirenze, Wadeni Mulamba. Florine Bouyi, merci. Malikre Chango, Mwasi Kitoko. Mama Bilonda na États-Unis, Papa Kim, Jean Sobito na Canada. Sans oublier honorable Maman Nelly, a frappé fort. Claude Tshisekedi, bras toujours. Ah, merci beaucoup. Awa, nazana batobela ko boaka. Mais le temps est jaloux. Yango na pesi batu nyonso mbote. Mais na yoka kilobi na Kisangani basi babengi ngai. Balobi boye na Kisangani. Biso bakingo mwambe obwaka kabiso te. Bakingo mwambe na Kisangani. Yokani. Amujambo yenu. Yokani. Mina furahi sana kumiona bakingo mwambe basi kitoko. Baserta. OK, pour terminer, na yemba kanzembu na ngai botela nganzembu na ngai. Pobo linga balanda kabino bakotisa kambongo na bashene na bino botela kanzembu na ngai. Po bango soko talio baojo bazotinda kaka nzembu. Sunga ngaye yawe sunga ngaye. Sunga ngaye rabi sunga ngaye. Ngamoko nako kite yawe sunga ngaye. Unkwatishe Yesu wani unkwatishe. Tena kumbana kayani Yesu unkwatishe. Undombole Yesu wani undombole. Tena kumbana kayani Yesu undombole. Tulula bukola bwebe, Pascal Mukuna tulula bukola bwebe, Papa Eveke tulula bukola bwebe, Mutombo wa chula tulula bukola bwe, Kabunji walesa tulula bukola bwebe, Godempoi tulula bukola. Merci beaucoup, Maman Elise, moi banaza ko sepela. Yokani.